PDG de TV Mafuta Sika ezali ngai wa bino mère Dorcas la grande dame. Quand nde tomesana oyo kopesa basango mpe kopesa toli bandeko tozala molai te nzambe apambolela ngai bino premièrement. Lelo tokobeta lisolo ya Sarah Masiala, ça fait quelques jours déjà depuis et c'est vrai on n'est pas en retard car mpona kozwa baconfirmation ya makambo soki eza ndenge nini. Sarah Masiala toyoki bandeko boyoki Sarah Masiala na poto. Sarah Masiala eningani mokili ningandi monde bouger. Sarah alingi mobali ya bato. Et bato musu baloba non certainement yebaki te mibali bazala lokuta a bozela nano to solola. Boyebi kande na ebisa bino so ya koloba ezali to ya koloba so eza te to ya te. Ata so ma solo ezo beta ma mais so eza l'importance te to beta ngote. Mais soki to ye to loba c'est que elo koloba ezali et puis les soins ko tirer ezali. Bandeko na été awa, na été plus ou moins 6 mois passé Sarah balaki. Et yokanaki penza te etambolaki te, bato pe balobelaki yango penza te, bato balobelaki yango kutu te je dirais. Nga lobelango mais na beta ka 42 ezala kaka, na mona yango penza trop importante. Pourquoi lisolo ya Sarah, libala ya Sarah ebetamaki te, to pe bato bayebaki te bien que bato moko mibale misato. Nga na oka juste en passant moi flash na émission de komoko. Libala ya Sarah esalemaki à huis clos. Donc libala ya Sarah Masiala esalemaki ya kobombama. Libala ya Sarah Masiala esalemaki na kimia na silencieux. Pourquoi? Parce que pona ko alerter batu te. Et pourquoi babane ko boya to pe ko banga batu ba ezala alerter to pe batu ba yeba. Bandeko oyebi des fois ngana kamo kasoli kambo ezali tozala na bomoto poto ba ko réfléchir ko analyser étant bato libala eloko esengo na yebi yango te libala eloko malamu nani yebi te libala eza goût nani yebi te sko moi je trouve mal une personne se marie et puis ezala discrètement ça n'a pas de sens parce que déjà tant bato bala ezala deux personnes te ezala deux individus. C'est deux familles qui se marient. Et il faut battre bakutana, il faut battre ngambubaya, ainsi de suite. Parce que comment expliquer bino boke ça libala une star moi yebani tout sepele longoti. A star na bisoti. Ande una bisoto lingake, to sepela na ye na musala na ye. Parce que comment ekomi ke non de ko bali lisolo betamite ba bombi. Pourquoi? Simplement parce que ezali na makambo oyo fallait pas bato bayeba lelo oyo e makambo ngo eza nini makambo ngo eza ngo simple eza oyo tozoyoka lelo Sarah bali mobali ya bato totiela bino photo ya mwasi na ye totiela bino ba capture ya ba texto bino boyebi kande baloba mokili ya moke Congolais songi Kevin Kase ya sundola mwasi na Afrique du Sud ake obala na Kisasa tellement mwasi aza étrangère afrikanta ba Congolais te ya ebika ke non eleka nango ndenge wana mama ya wapi lesego ba kolakisa ye video balobi ne o nani o mobali na ote lesego aganga asimba mutu alobi me ya bisenga ake kosala ake musala ake koluka musala ake zo musala parce que zo musala eza difficile et c'est comme mambo libala ndeni exactement c'est ce eloko mobali ya Sarah Masiala pe asalaki akosi mwasi ke ake kopa musala na Paris et bon mona na ba capture comment est-ce que la femme est en train de dire que non makosa nga ake musala ake Paris na kopa musala nzonga ndaza na ndumba o bon mona ba texte message comment est-ce que cette femme a écrit. Bato baolo ba ke Sarah ayebaki te lokuta sora ayebaki te alingaka accepter te ye star monene Sarah Masiala et makambo eleka a huis clos alinga ngote songi bandi lelo te aboya kobeta pwani pona songi aboya kobeta pwani pona bandoki kindoki bandi lelo te aboya kobeta pwani po libala ne o liboso ya Londres esimbaka te likolo makambo
parce que déjà pour votre information, c'est pas la première fois Sarah Bala. Bon, il y a liboso certainement, je sais pas trop, ezalaki mariage, to ezalaki kaka nga lupango. Bon, nyonso eza engagement, hein. Oui, toyebi période moko boye Sarah botaka. Toyokaka botaka na mwana Londres. Babalaki fa, c'était prévu à Londres. Toyebi pete lisolo ngo esuka nde nini comme tolinga penza to rolandela ba maambo mususu te. Ouais, on n'a pas vraiment trop le temps pour na yango, toza pe penza wana pour na yango te, mais tozalaka mingi so toyoki likambo to tomoni toyeto pesa toli. Donc landela makambo mususu na ba misisa ndenge bato mususu basalaka vraiment. Nous on s'abstient pour na ba réseau songolo pakala. Aboya kobeta po ane. Pour na sinote libala yana ekufa nde oya liboso ekufaka. Libala ngo sikoyo liboso ekufaka po nini botuna to pe bomituna entre parenthèses. To kobeta lisolo ya libala liboso te to lobela oyo. Bando Sarah Masiala alingani na mobali ya moto. Pendant un temps ba évoluer babalié ya kobombama wana ka nyonso pona kopesa bendiste to pe ba trace te. Et naninga ye poto mobala kosi mwasi na ye na province akei France ne Paris kozwa Sarah bavandi kuna bisengo ubandolo badadi likambala bisengo kuna la pauvre atikali na ndako na bana. Et par rapport à Otoyoki le monsieur c'est la dame blanche moto apesa mukanda par rapport à Otoyoki bazana bana soki misato ya liboso aza apparemment na 12 ans ndenge tozoyoka wana nazana bon ya inami asalaki émission azana ba photo mais tellement aza pe na poto alingi ko tia bilongi ya bana te talaka esa kitoko te bino bato bozala na poto boyebi mibeko boyebi makambo comment ça fonctionne en fait eza likambo ya tata et na mwasi na likango donc on peut pas inclure les enfants comme ça et surtout que na ba makambo ba solo ya mabeboye. Donc un monsieur qui est marié qui va aller prendre une autre femme abusivement comme ça sans consentement à moi c'est liboso. Mais sur moni kolingi so mondele te boma libala na place au kendo kozwa moi si mususu bon avant na ntokoma wana bat balobi ke Sarah e bakite lokuta amona iji s'intérêt poto nana ngwa yebi yango te est-ce que ça libuma liboso nana ngwa yebi yango te ke lelo oyo yango na Kongo ba mabala ezaka so te mibala Kongo na basi ya Kongo bazaka so basi te to ya Afrique lelo boyebi surtout bandeko na biso ba artiste comédien mabala ekomaka Canada, États-Unis, France, Paris, Belgique, ainsi de suite. Et ba mabala on peut bayaka to souhaiter malchance de tellement ezana ba bolingo moko ya ba intérêt et aboutissant nango pété oka une année 2 ans bakabwani 3 ans mutazu mukanda mwana bendana bandeko bomona ngando kite bomona motema mabete libala Sarah eumela nango te libala Sarah ekova nango te. Pourquoi? Fondement et ana mabe. Oui, fondement et ana no mabe. Fondement et ana no mabe. Quelle est cette femme qui est mariée à son mari? Baboti bana alali la moke matayo ka mobala ke bala mwasi mususu a obetela mobali maboko azate. A regretter a rolela ko a ko kapasi. Et surtout ko apprendre to pe ko yoka ke c'est elle qui a donné les papiers au messieurs. Les hommes mibali mambo bino bo salaka na ebite bande ko Sarah Masiala ebaki ezate ka ebaki te matali intérêt poto ye fois ya poto ko ya poto ya mabete na ba condition nini ko bala ya mabete mais mobali wapo yo zobala est-ce que mibali basili célibataire basili mibala poto basili ya ba célibataire mabale sili te. Pourquoi ka mobala muninga c'est méchant. Il y a une des raisons où il que toi ko sala émission pe pona opesa conseil na bande ko misusu. Bande onanga c'est vrai toi na monde encore toi na monde ya oche libaya ainsi de suite mais ma base là na moto abandaki. Elo bat ba yebakate. Tu peux être fort, tu peux être forte, tu peux être intelligent, tu peux être tout, tu peux avoir tout. Mais yeba angoke
mokili to mona ezalaka monde ba esprit. Avant tous à la bateau, on est des esprits. Tout ce que nous vivons avant se matérialiser na bomoto boy, c'est ebandana spirituel. Or na monde spirituel, ezalaka monde ya ba compte. Na monde spirituel, ezalaka monde mo ezalaka na sentiment te. Na monde spirituel, ba pesa ba pour na ba contre. Gagnant ezalaka moto ana raison. Gagnant ezalaka moto oyo aza juste na cause na ye. Donc tôt ou tard, yo oyo osampare na eloko to na bozui na bomengo na eloko songolo para de force to pe injustement ndimela ngai okofuta tipera lepoka sende eloko sara kofutaka un jour. Na mobali wana yepe mobali wana afuta ngo un jour parce que c'est la loi de la nature et ratakate yango moni to pesa conseil o ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali tio son de ma voix obimaka na mobali ya bato abala obimaka na mwasi ya bato yeba ke oza na raison te spirituellement parlant wana raison te sur ce so rompre relation na te obuka okufuta tala so ozwi mobali ya moto to mwasi ya moto peu importe temps bokosala ata bosali 20 to 30 ans le fait kaka kazalaka ya bato ozwi na maboko ya bato naseka nano operdre na we operdre eza bongo ezalaka bongo etikala ndenge wana mama papa wana relation ekomoni ke tu dois à tout prix kozwa mwasi mosusu to mobali mosusu boma libala. Ouais, tu vis avec un homme ou une femme au monique et simba dangote ou encore il faut ka kozwa mwasi mosusu to mobali mosusu pour na ba réseau songolo pakala solo la boma libala comme ça ça alvi na yo ki na kimia que yo ozana ba mikumbe belé tu es toujours dans l'engagement et puis au kende ou kino bala mwasi mosusu ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et batou, ba réfléchissera tellement te. Muto linga sali kambo a posé acte. Bible zolobe. Sol ngoto nganda. Il faut vendre. Faut calculer ba coût ou eko coûter yo. Ota la so koka. De même temps ozo lingo poser acte ndeko na ngai. Vanda tala ba paramètres nyonso ba conséquences ya ba mambozo lingo sala ba pour na ba contre avant obana okende reposer acte ndeko na ngai ndeko na biso Sarah to ane sengote ata mokete parce que nga na moi c'est tel que je suis là na kolinga ngote lelo na vandi bonayo ka mobali na nga bali moi si mosusu pendant que ngane tozali na même toi même yo ndengo zana Sarah olinga ngote c'est méchant faire ça eza vraiment motema mabe eza méchanceté. C'est vraiment méchante de ta part qu'on agir de la sorte. Et yeba que le fait que mobali wana ozwi na maboko ya moto na ser yo pe bakozwa yo ye mon libala na eva na ngote parce que eza loi ya nature fondement et amabe bon ça mise na bino pour un temps et puis après si nango et keba te ba mambo boye moto emema ba malheur na ba vie ya bato ya fongolo ba brèche moko boye ya rotongelo ba hotel moko boye ou peut-être étant mususu ozana du mal à comprendre pour yeba nini osala pour yeba ko se repositionner na vie oui hein ebele ba vie ebeba boye yango il faut luka nzambe eza pasi pe mawa koyoka makambo boye komona makambo ya boye eza pasi pe mawa bande continuer dans une relation monique il faut bima libanda bomanu libala oza mwasi oza mobali na place otambola no na sami kumba toza molai te na place otambola na sami kumba et pona chite ba artiste comédien eza mingi eza pasi lelo oyo en tout cas 24 heures les quartiers sans qu'il kamo bima na kombo na bango so botali na milliers na bango trop de morts trop de problèmes ba maladie epai si falo kwa sala so être de poignet si falo kwa bapekisa ye parce que babwakela sifa maladie sifa nga kufa et famille pekisa ye
famille pekisa ye balobi azong akota so na monde théâtre te. Pourquoi mwana bato ya kitoko motema mabeka ya moto moko. En fait généralement bande bolimbisa ça peut choquer mais c'est ça la vérité. Ouais soki ba exception ezali et nayebi ke kozanga te mais généralement tobi bande na biso ba comédie baza mitema mabe bolimbisa ngai. Ils sont tellement méchants ba se jalousara entre bango baza prêt à boire na ba maladie baza prêt à boire na ba mbasu baza wana kolingana kolingana mibali ya baninga baza wana kokosela baninga makambu baza wana botala sila kaka po sila ke Dubai na mamaro botala ba émission ezosalema na kombo mwana bato ke yende mutu alingaka bo en fait alobaki ye mutu alobaki ke non alingaka panza sila nadi nana comment il s'appelle sifa nadi nana et akende koloba na sifa ke mutu abokeli maladi wana. Est-ce que bandeko nanga est-ce que penza est-ce que ba marambo yo ça tient vraiment debout, ça tient debout ba benga onene ba accusation ya minene boye ya grave boye okeno kovanda sa mutolo bakeno tala songolo mutu alingaki aboma yo mais oya mamba minene ti oya mamba minene. Et il faut montrer que ce sont des histoires fondées de toutes pièces, montées de toutes pièces, fondées de toutes formes. Pour nanine, méchanceté, jalousie. Jalousie. Tellement azoko s'épanouir. Tellement azoko buka mbuma ya misala. Tellement bango ba misu ba ya wana basali ba ekoko tindi. Basali ba mbula. Basali ba tu ba yebi bango te ba yokana te basala chaîne ya YouTube te. Bachara bango kate et mwana bato lelo oyo tout le monde parle d'elle ozonga boy Bekam okende boy Mama Rosa okende boy Sila Chou ozonga boy Sila Uka okende boy les transferts les plus chers ozonga boy. Elle a tellement de noms bato bali elle aimé mitema bato vimbi mitema bato yindi mitema bato baby ba artiste comédien kaka entre bango makambo bayoka na te. Pourquoi jalousie? Jalousie. Contente toi na oza nango mutu nyonso ta bengama asimba ba million mutu nyonso ta bengama azala lokola mutu nyonso ta mais ce qui est vrai na mokili nzambe atinda mutu nyonso na mwakel na eloko ata soki yo okozwa eloko songolo pakala te to ko émerger na domaine mo songolo pa eza pe na domaine o nzamba pesi yo pasali o grâce o émerger eza bongo. Mais malheureusement mutu ole abetaka maboko to pa sepelaka na succès to komata moninga mais bato bazaka na pona ko se jalouser raison pour laquelle le monde bato belé ba kobongaka te. Pourquoi omoni tant mutu azozwa et que yo ozosala ngo problème et que yo ozoyoka mabe na kozwa na ye na kobonga na ye na komata na ye nzambe pa kopambolo te. C'est comme ça avec Dieu. Faut sepela na lipamboli ya moninga po yo po pambwama. So sepela na lipamboli ya moninga te opambwama te. Siko elo oni nzamba asala bomoni bato lokola basila po akwela maboko bato ya pasi nzamba azala bongo tellement moni que elle n'est pas aimée et pas na bato nzamba o continuer ko lakisa bolingo na epa na ye. Bible zoloba Dieu vit que Léa n'était pas aimée, elle l'a rendue féconde. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Ya on a conseillé etala so lingo mona muto akemba ko sala ke mabete. Au contraire, linga ye kabela ye bato et même bato babokola bana baninga o bomona te bo réalisateur bana banyokola kandi bato basuka bato poane mais kasi nzamba zala bongo te omoni so mutu bolinga kete mutu bofinga ke mutu bo sibis faire sibisa ke ba makambo nde bato wana siko nenda bachaka liso de so yo lingi mutu wana maambone simba te koina ete ko chake pekate. Mais so lobi kaka ke non o tiele ba cloque à jambe o lingele ba boule o lele ba dent mama e wana nde kutu ko ozwa AVC bota isila sila lelo baby mitema po anene kaka po akei Dubai na mama roba tumusu bakete bandeko na ngai congolais likambo nini bo bana okosela mwana bato mamba minene boye. Le Seigneur va vous confondre. Le Seigneur va vous confondre. À moins que vous soyez coupable, même à moins que vous soyez soki ayebi angote. Boto nangani. A komanta arobanda komata ne ka ndengwana. Obomoni wana eze lokote. Na o nzambe na salite na vie na ye.
elle sera bénie. Oh, barolobele kaka komata chaîne wana kutuko na kombo na yesu fula masu. SB 1 million d'abonnés. SB mata pambwa makende likolo so likolo kokita te. Ba jaloux ba yindisa miteme yinda bango lisusu. Miteme yinda bango lisusu. En fait, c'est ça. Je parlais des artistes et comédiens. Batu mabe, batu aketo. Généralement, mitema mabe oba o supporter ba succès baninga te. Kolinga mibala baninga, kosala baninga mabe. Donc batu moko ba vivaka kaka na ba méchanceté, ba kisi, kobomana, koyinana. Mais bo pamba mandeni. Bo pamba mandeni. Sarah mobali oyo monya okino obala mobala mutu. Ayeno pe na poto. Malamu mama, bonne chance. Bonne chance. Bande otokomi na biso na suka. Les amis, changeons. Changeons. Bible lobi mokile oleka. Mais le lobe eleka te liloba c'est Dieu. Na nyonso to sala ya malamu to ya mabe to bosana te que un jour to samba. Ecclésiaste 12 ezoloba jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse. Sala nyonso motema no ezotinda yo mais ko bosana te oko rendre compte ya mambo zo sala. Sarah Masiala lobi otelema na jugement na babeng na esambiselo na nkolo a otuna yo misalo sala na sena moi ndengo tambola. Nane ongeno bala mobali ya batu kozwa kobotola kozwa mobali ya batu. Et puis il faut yeba ke libala na miso nzambe zo compter parce que le monsieur est déjà marié. Oui, moi le monsieur je ne le connais pas na sina tana lobela été mais ayeba ke yepe ana sabila ke limabe parce que kolela ya moi si wana et le kaboyete et peser likona ye bande rona ngai kolinga te muto lela na kombo na yo soka olela na raison t'en auras pour ton compte. Moi si alela na kombo na yo to mobala lela na kombo na yo mwana mwasi wana tikali na bana etikala kokemba parce que mobala yezo mwasi mususu. Papa, t'en auras pour ton compte. Et on monye belé ba vie ba kaou et kauka bando saloka musala po musale kufi ba mambozo simba soute bilakeli mabe bande koto changer yesu azozonga bongola motema tika kindoki parce que makomi ezoloba soki oloba ke olingi nzambe ozomona te panda kozoyina ndeko na yo muto ayinaka ndeko na ye Bible lobi a meurtrier moni jalousie ekotina muto aboma haine ekotina muto aboma yango ba Bible lobi muto alingi ndeko na ye taza meurtrier. Lorsque vous ne vous aimez pas nde babiloko to mona oyo koya kokosela bato ba makambo ka po anini po muto wana nzamba otombola ye oza meurtrier po tshela muto poison za facile yango bo mundu ba ko tshana ka ba poison kuna changer. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Bande botika motema mabe. Motema mabe futaka te. Motema mabe futaka te. Bato keto vous irez nulle part à cause à kiketo. Sozo muto motema ofungoma. O pamba manzamba ofungolelo banzela na bandenge moko boy. O sepela na épanouissement ya baninga o pambwama. O sepela so moni muto azui to azo réussir na mambo azo sala o pambwama. Yo pe nzamba otya loboko na wayo. Mais si ozaka wana tu critiques ce que les autres font. Ozaka wana ozala contre, ozaka wana oloba mabe omonaka mabe yeba ke yo peko lipamboli pona yo ezate. Nzamba pambolelanga bino. Ezaki Mère Dorcas la grande dame na toli kati na bonzambe tolobe sur actualité ya makambo Sarah Masiala et puis ya motema mabe ya ba artiste comédien. Koyina na entre bango pona nini ka po muninga azui to azozwa to azokende bien mamune kende bien fona ko motema mabe na ba pokwa si tout va bien to ya na dossier ya dingi bango wana nyiso bango na bango na if bazosala ka ba même makambo to mona ye yindela ki Pierrot awa et courage na ye ko perdre mon facilité mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit pona nini etamboleli ko escroquera basi de gauche à droite engagement de gauche à droite et puis après un jour un matin tu vas te marier à une femme
et innocente bato tam sous yebi pe l'autre côté mais semence oyo lonaki et comme ko rattraper bino comme rattraper bino et lelo otozoka dingi auti ko bala et même histoire na ba voice na ba audio tozoko s'informer très bien et toye la bino kane to mesana et to pesa conseil c'est pas bon na vie faut tambola malamu pona ozwa lipa oza obligé ça mabete et yeba ke malamu 5 francs ya mutoki na yo to pe ya ndenge ya bien ya justice ozwi na ndenga malamu que 10 millions de francs ozwi na ndenge ya mabe. Bible dit mieux vaut un morceau de pain sec dans la paix ou encore dans l'amour que des millions na kati ya injustice. Vous croyez peut-être que na star je me permets de tout na rolinga mwasi nyo sonde na lingi apesa nga bambongo na bimaka na ye nazongisa na salabu et na fin de compte okosi pour que zo mususu ta bino bosakana bino bokanisa mokilo eza ya bino hein. Vous croyez que ce monde eza ya bino vous benga mbosala tout ce que vous voulez très bien bomona mambo ekomela bino na ba mambo bino bozosala wana natiki bino de bonnes choses.